So t'allais bien, l'idée tout va un animateur. Animateur bas soupe. Bien. Quel est te vendre bon à l'école to panza au vandi boy. Nani o panza moi David qui est moi boy. Mami mami o panza moi brigade moi qui moi c'est le moi moi vient na biso Bigington. Et ça soute. Et c'est un animateur ni na betelo kangi na Afrique. Aza te dans ça ba boss c'est le dernier plan. Ba o tu tika les bêtes ça ba mo ba leader ba di foalel ba DCC yo ba. Na loba na yo bien net na maison mère ba fo animateur tabe. Te so to biki to ke na ndenge animation ya guerre animation lo beso telemi ana presse ngola ba animateur. Ah yo ba animateur la wenge animateur ba ki pam animateur public et télémi. Non, vous pouvez 20 cris. Dans l'espace à 20 minutes, tu vas dire 20 cris. Non. Dans l'espace à 20 minutes avant de dire écoute, c'est ça la musique. Parce que bino obeta 70 cris, Jamaïque, il faut animateur. Vous avez Jamaïque? Non, beta est soit mégoya. Oh bah tiens là, bitumba pas na ye, il vient dans kakol. A comprendre rien. Ana misé Afrique, ko faire foulanga. Mon père vient dans tout ça là ne featuring tambu sanga tina ba Liberia na kota ba pays mo bozoka musique à Congo na miyoki na ki fali na ki papa yemba na ki mkerité na ki wera mke na ki kofi balobi libele na 12h ya bébé libele na 12h ya papa balobi ningana na nino apoka koluka nini libela simbaye kote si ah 5 10 basangisa ba dio ale 5 10 ah 10 5 mama ale mama pesa sima chiba papa be chuba yo ale mwana merani lega janiko mapa makonti mopa walelaga yango yo ah mopa mela aya susua ya manzanza nampata basalela yango banyawe amani manzanza nampata basalela yango banyawe bagabeli bango na bongolo ce n'est pas possible ale mwana mama goteka na kwa Kebana mbonga minyato ezalaki 4 na palin 4 bana soso na made solia ko pimelina sima yo tuna kanga mena boaka te 4 minutes kesite ngait kanga coin bwe ngait bamanja bakane ya kunjila jenikana c'est moi blaise gana ba abe la kaya ba blou na miki c'est moi c'est moi c'est mes cris. Ah, faire le bango vient à biso que j'ai sali encore que j'aime beaucoup. Na Aïssa na regeta petit na kirikou. Et passe à Pambe, c'est moi. Passe à Pambako. Kadi ki beni passe à Pambe. Na personne ba vocal no ke ça ba vocal. Oui ça la pe boyoka. Na loba pété. Vocal. Na besoin be bana bandu na ngati ba masala ngati. Bagolo ba mambele entre ngala ba finga ke kwa lomba finga bis mama ngala faire tala binote we bien loté na bagolo ba bota milieu vous ne connaissez pas la fanatique qui a artiste ba linga mingi London love you see you soon. À Londres au mois d'octobre on va retourner le O2 Arena. Est-ce qu'il y a des Londoniens ici? Octobre à Londres. Boson baba ticket avion, na billet hôtel, na bilamba. Todo na Londres. Et salut tout le monde, c'est Fally Poups Aigle. On vient de rajouter une nouvelle date pour vous à Londres. Donc, le samedi 24 octobre, on sera à Londres. Et la billetterie sera ouverte demain. Prenez vos billets, on fera la fête ensemble. Samedi le 24 octobre et dimanche le 25 octobre, back to back. 2 dates, 2 concerts, mais 2 différents shows. On précise, on est ensemble, Fally Poups. Fini les stress, na 4 États-Unis. Yassika na 4
kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo dongo. Koba ya komweta pilipili. Bakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondu madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayabu, madesu batula mabulu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, tamba, lungwila, vitalo. Olingi retrouvaille yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe ba activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. La beta ngamoko lokata bato sakimani buloko beta ngakanda tango yonga bato wana beta wana beta wana non, non, ça là, en gros, tu le qui en passion. Vous réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir parmi des nombreux internautes qui suivent bien sûr nos programmes. Kirikou est donc notre invité. C'est un artiste et musicien transfiche du groupe Quartier Latin International de Koffi Olomide, mais aussi il a eu à passer par le groupe Jet Set de Ferregola, Wenge Musica Maison Mère, et depuis quelques années, il continue bien sûr sa carrière solo. L'artiste en studio est d'ailleurs en préparation d'un single qui va voir le jour le mois prochain. Donc, on va parler bien sûr de toutes ses œuvres ici dans cette émission. Surtout, restez branchés et ne zappez pas Kirikou Angoyeyo est donc avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci pareillement. Ça va? Ça va pareillement. Oui, tu dois qu'à savoir bouillir pour y aller. Et on a vu pareillement. Oh, ya Shanghai. Ah, plateau nangati. Ah, plateau, mais tout est dans Kassavou. Merci. Bonne santé, Kassimiko Lebe. So, tala ngaga yumo muna ki savati. Santi ke Chico Bolebe osa makambo. Chico Bolebe. Yumo so tali ngomwa ke no ba ne passé belé na leka. Na komi siko na beauté. Les chouchous des Congolais. Yana mi binga Kadeo Kirikou. Kadeo. Yaya. Ah, comment Kadeo? Kadeo na kako na kasololo, kasololo. Le kawa neza kasololo de za comme na déocratie. Mais si on a une réalité, quand on a une histoire, les yaya. So bika ka stema ya stema. Les chouchous de tous les Congolais, oui pourquoi na chouchou? Pourquoi chouchou? Est-ce que quand azong ça se poso na gito. Beauté, sans mouvement ya moto. Chico Bele batalinga bia soda. Mais au Bunga Bisso, on est au Canada. Pourquoi silence pendant tout ce temps? Bah, ezala na ngoti. Viens na so wendo kolosoi. Asala succès na 2000 et na 70 soki combien. Ayo zongela sous succès.
au monument il solo après 30 ans ça arrive ndeti ngai après ba featuring na salari na ferry après featuring na yo sana Koffi Olomide les gens de Koffi Olomide au sana featuring na ndene attends s'il te plaît explique-nous au sana featuring na ferry na nzembo ne to yemanze momo na ferry yembi Bercia yembi ngape na yembi mais bozaki ba musicien na ye ya groupe na ye bon nani nga nazalaka muta logique nga na trop congolais te on a wumila na orchestre te na orchestre wana ba ve na biso ba un peu ba intelligent voilà so na kolo ba bien ils sont intelligents parce que ba comprendre mamba sala mais ce qu'on a compris intelligence ça ba pour na loin te nga na bien ka featuring et puis ils ont compris que j'ai raison tout ça là ba featuring ça featuring na ve na faire go là Jésus de Nia si Chétan il m'en veut j'aime beaucoup petit na yo ebigati mais donc après notre featuring na gamo pa na gamo pa ça featuring via embi ba blo ne ba zekete ba blo ne avant na ya a luganzela bimisa ba plan na na ko saba ngambo ba mission mta ko sala ngo omba zali wana manyango zali wana ordinateur zali wana même to sa magamaza petit yo luka vi viande na ba idée ta petit ko tsangwa tato c'est makambo mais vers moi les noms ba droit d'auteur et mon poto mais c'est pas grave hein grave te nga chance na avec fulanga jusqu'à ma mort reconnaissant très bien jusqu'à ta mort tu resteras reconnaissant malgré ba tu ba kotsa avec ba idée mabe mais featuring na biso les gars bien vu la dernière fois tu yamba ki au na idée au quartier latin et au suka na ondeni ba ouais moi na kini na biso oyo so bi na hisa featuring ba boya ata yangia mana buna zunga mais na ndenge na ngamo na maele nchiki so bi na biso ke sa featuring na wata na be ona bomi mais to sala ka ba featuring ça ba featuring ba collaboration parce que tu ne viens pas chez toi pour me mutasala jamais featuring na ba musicien eza fali mais quand tu m'appelles chez toi, tu prends mes idées, tu le mets sur tes choses, ça contraste, ça nini, on chante nous deux, featuring. Je peux, featuring, oui, bref, finalité featuring. Et ça force quand même à l'oba. Il y a une collaboration à français. Bah oui, moni, le losoki kirikou, ana moto côté le, nandozo ba droit d'auteur ya ba tukam et là on a bêta na faire na dans ça va parce que je n'ai pas quelqu'un qui peut me défendre, j'ai pas un bon avocat. C'est ça featuringité. Non que Luka ku tu te na Luka ba droit d'auteur. Non c'est un côté parce que ça featuringité. Comprendre? Parce que voilà na kati. Ba vie tout ba et moi ba venir na biso. Na comprendre pour na leader. Ngana papa les gars ba musicien. Bon, on a une place mais n'insister qu'on n'a pas parlé à musicien. D'accord. Mais Yann Alobi, pourquoi il y a une comment il a soukate il a besoin d'un quartier international. Pardon? Dernière émission de Yamba Awa, ça date de 2 ans je crois. Oui, vous savez en tout cas idée na Yuzalaki au salaire retour na groupe quartier international il y a Koffi Olomide parce que mon a côté animation ils ont fait ça pensate. On a salaire retour na yo comeback na yo na quartier latin. Idée na yo wana ba démarche na yo wana suka na wapi ba le wala ba vibration et symbalité c'est toi qui m'avais dit qu'il recommande tout ça le nom émission je me rappelle la bande il commande tout ça ouais suga na rito embele 12 wa dudu kinkela on ezaki mambo ezaka ba mbriema ba kosa les gars no kosa na yo batu ya bien peneze na banda na plateau ya banda lo ebati na yako obiki kundo to ça une émission suka to ça une émission na merveille ramba le ka bi qui quoi dans cette émission Jézabi azo mona merveille ramba le ka na yo luba esi mbali na ko ba featuring na ngai eza na problème on a c'est mais nzambe nda yebi nga reporter to plainte parce que nga aussi fulanga so système ozamba oui système na bando beta na ba mouvement yeba ngata oui première fois mbanga na salon la classe ba petit rit na Guileri oui ba jour eza cause année Koffi Olomide voilà nyamo na boya kwa mbuyevi mais normalement ça featuring alors le sikoyo kiriko zo sala nini parce que vous avez un talent au Congo là ba vena shigobole beti Elo gwepe saka yombongo batu baloba oyo soki ndeni zota elo na betena mo pa ezaki force mo pa mais ezaki pe aura
tobenga ngoni mo pa azwaki 10 nga azwaki D tosangisa mpona kozwa te mo pa opeso abanda obeta musique ne ye moko nakota na kana nakota na macercle wana mokeka bolimbisana sando obeta musique ye moko depuis chacho etutana depuis abandana ti lelo ye moko sa mission nga za kofia za te force na ye eza babiso tomina babrique bafali bavina so ba shadow base bavina so ba Suzuki sans biso rien tout ça là ba featuring na vie via biso mbongo biso tcha ba énergie na biso te suka wana te to matiko swana la kofi na ba pota o mona o filmant si Kofi Olomide aye bien ngo na plateau Bercy Nicolas na ninga pe na ba voyou na tambola na bango tata Nayoga faire appel si bon si c'est pas bunta ko poni faire il avait raison abo bunta po na défendre Kofi yo fin affaire o longa basirana pe suna succès pe na suna muku esa ngari munene bote pona ko na vie bien koleka ba seriana vie bien bon hotel vie bizarre alors Lelo signé contrat est-ce que comprend même na lobby ko comprend même na lobby quand même ba mtu na lobby otune nga question na répondre quand même. Très bien. Alors, Lelo, on va évoluer, s'il te plaît, au web émission. Lelo, au rappelez bien au signé contrat dans la belle Chico Bolebe, au travers d'un studio Ball Sound Sokoy, beaucoup de niveau. Ball Sound Sokoy. Tous en arrêtent sa promotion. Je vais te logo. Elle a gravité. Mais les studio Ball Sound est comme ça. Studio Ball Sound Sokoy est comme ça grave. Donc la minute où tu signes contrat. Ouais. Et puis il y a un moteur, si je peux dire, bah ma salanga mo ba yakwana, ba jeune frère ba yakwana, bana fabricas, azakana ma salanga pe mobe. Un bon guitariste, azawana. Donc il y a un studio mo zo sala ba to ba play. Ceux qui osent na temps, na talent. Mais tu as signé contrat. Et là, il ça va bon. C'est l'album ou c'est la... Non, album, ça va venir. Tout ça, le logo, les albums. Ils ont une présentation, il y a artiste. Parce que le va crier good, et pour bêta dans sa base, ou bêta nini. Et là, il ça va bon, au tchango soin. Oh, il y a un titre. Si de bas, ça va. Viens na biso John Misitu ne non ta vena ba studio ya boli misana tanga ba komba ba community mais non ta vena ba studio anata non ta vena John Misitu l'expérimenté baba bana John Misitu oboye lo mwa Kevin ta obi nga mono ri market nanga ndo boka simple le chango swe love sa no go so na bafle bo na ebite bandu ga femme na surtout ata bo menga wo de femme de binum de kanga bo nga tuturo bo zanga te studio balls ale yambi kana ema na voix muke yo asko mamu John Misitu asali ale yambi bebe totana mabuta to ya mamobali alibala shushu mobali yo elogo pesa gambongo chango la chose qui te donne la présent alilingela papa na bani ingela ye ya générique non au salut ouais eza identité na ngam tuna na beso la pesina nous identité na nga générique après ça so la zinga instrumentiste na nga awa na nga pesa lengi na batu balingaka yo pona minute oyo bafanda nga babatami na bazelo asika ba bien peu dessus na vandi tamolai maintenant c'est pesa bango boza plein bien mobile loba na poche na ye na mbongo mwasi na ye na mbongo na zoluka mwasi na do te mwana mobali alobaka na poche mobali. Très bien, tu es quand D'ici le 1er août. Ah, le 1er août. D'ici le 1er août, il y a les Libanais en Californie. Alors, petit, j'ai fait confiance à toi. K14 comme il a eu à Londres, à Loba. Mais pourquoi n'a-t-il au cola Loba Yone Makambo?
Mami match na Londres. Aloba bébé ça va leki nanga mobile. Bango tout ba aloba bien. Cédric Matadi na Paris. Ba oya nga ko ba ebele. Na mokambo. Fax de mai. Mam tout ça sko mam tout à part. Mokambo. Na sakanya, sakanya. Na katanga. Oko ta Zambi. Ouais. Yana mabele mabe mokambo ezaki vierge. Nta panzi ya nga vandisi yango boye. Papa Kalex Kalenga. Ya Mama Foura, basali fondation, je veux dire fondation Mama Foura. Et vandisi mokambo. Parce que bana besoin ta mususu toya mais ba ebité que toya na Franck Stemai na mokambo. Prêtre de prêtre, muta vanti mokambo zaki vierge. So au kata frontière au kota. Ça prend 100 000. Papa Alex a tcheba goudron. Je veux dire au longa Congo kota zami na goudron. Boss Alex. C'est Mama Foura ce que ça la fondation pour na ba orphelin kuna. Tala munene. C'est podio magaya. Shiki to beta kuna. Abi ezamina ngaye ba fike ba kosa. 25 000 $. Faut assumer le pango. Alors, le temps où yoka. C'est entre parenthèses hein. Entre parenthèses ouais. Yozo bimisa Tchango Soin, générique nous et kota tina mokambo. Ouais. Nalobi hein. Donc, l'autre le 21 juillet. Il te reste au moins 10 jours. Sinon, 9 jours, 9 à 10 jours, pour que tu sois générique, on a Tchango Soin. Mais au seul titre du milieu, au tel qui va générique, on a un terrain. Pour moi, on a missi, on se permet de banane. Tout le monde qui soit voté, est-ce qu'il y a un terrain penelo ni convaincre biso? Il y a un ami bien papa leki. Parce que si tu es bien, l'idée tu vas un animateur. Animateur bas soupe. Bien. Keni to vendre bon na école to panza o vandi boy. Nani o panza mo wa David o ke mo boy. Mami mami o panza mo brigade mo ke mo selo mo na mo vient na biso biginton. Et ça soute. Dilo que ça te na terrain. Et lo mo yo bien dernier fils. Parce que le rôle Nazari ke nazo nazongi. Parce que ngam na suki saka animation na ba animateur ya ba mouvement. Et ça animateur ni na beti lo kangi na Afrique. Aza te dans ça ba boss ezali dernier plan. Ba otu itika les beti za ba mo ba leader ba di foalel. Ba DCC yo ba Kofi Abetini, Kofi Zatenai. Ba etika le ka ba leader. Animateur mboko ta beti bo obimi boke Gabon o kiango ezate. Zebuka. Moi muki ya on appelle c'est longonia pas avec Jean atandima batuté mais on appelle c'est longonia yé moi ça va oh il appelle c'est longonia vient ndima batuté mais tu peux ça longonia wa grand frère non na epse bote to butana ngane bon na ko epse te bi ka so moni mutu bote fait ça différent na boya mais on epse mais na TV ayo ka reve ondima na maison mais un peu je moto bima départ unique on va quitter. Na loba na yo bien net na maison mère ba fo animateur tebe ndima baninga ko te so to biki to ke na ndenge animation ya guerre animation lo beso telemi ana presse na ngola ba animateur yo ba animateur la wenge animateur ba ki animateur public et telemi non ko ba 20 cris na espace à 20 minutes tu vas dire 20 cris non nga y a espace à 20 minutes avant de dire écoute c'est ça la musique 20 ça partout toi tu chantes quoi na ka espace à 20 il y a un bébé qui va 12 minutes non aux ande incapable de convaincre bato banga on dit mabakri na ote aux animateurs te so on dit makri no vendre la cri na moko nga la betika ba moko disons na betika 3 cris na beti Tchango Soin na beti chouchou na beti mobala lobaka na poche nazana mbongo nazoluka mwasi na ado te na laliwana
Parce que bino obeta 70 cris Jamaïque faux animateur. Ozobola Jamaïque. Na obeta eso amigo ya na animation na makofiteur to ba mettre te. Na ebisaka ya faux animateur. Po ba tshela nga bitumba pa na ye vena nga kakol. Comprendre que non te yo mpaya tika na côté la petite na sushi. Longo na eloko mo Jamaïque. O yebi. Peut-être ba que ceux qui yoza likola Jamaïque ou pas. Taka na yebi ataki ni mote. Taka. Ni to vanda bona ba bar. Biso ngana à part na mission na fan. Na yo ka kinwa na bar. Avant na yo ngana na bar. OK. Pe ba bar na yo ka Kinshasa te ngana mission kinité. Ngana mission Afrique. Ko faire fulanga. Mon père vient dans tout ça ne featuring tambu sanga tina ba Liberia na kota ba pays mo bozoka musique à Congo na miyoki na ki fali na ki papa yemba na ki mukerité na ki wera muke na ki kofi na kofi sko wera muke na Bill Clinton na seleo tokelo wa seleo kasi bubwe tata mayanga be Wano bandi mabe ya wana de toka ngu ba allez prends zoa c'est comme que putu kutu kantu eza partout on est universel to ba ki eza universel bon ya bileza universel Big allez phénomène wa mbote kiditi danse pi Wasimana ske vandi musique ya wengende zia segana te wasimana wa yali na siffler ogasko yama ti dansa tikago musique ya ngwana delo ela ngate na ibi agina bango te me ba mikie na musique par rapport à nebiso to panza ba vana ba école na ko panza vana ba kinga ba hote nga ba panza ba vana ba kinga nga okepe na pays mo bono poka chumba de charge ka batu na Burundi vena nga kiriko je suis là on est en train de te porter biko na yimba yako hapa via sikia bana yimba hapa batu biko na yimba yako hapa na kwambia ba Burundi batindela nga ba video veut dire qu'on fait tant ça veut dire œuvre na kata quartier la tena uta 70 animateur 70 non lo ba ritali na ba balumba na ba bazalaki na ba na kimisa na ba balenda kikisoni me bazaka ti lelo bazaka animateur azati moko ina simana nga ba memi pe poto a interpréter nga pega bien te montagne na ibi ko komboni po akipoto tu connais le mot brigade le mot brigade sarba alemana te waneza apoga na yena mambo galaxie na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndomoko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie azosala pana bana mboka yango wana congolais pona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. Balobi, libiele na 12h, ya bébé. Libiele na 9h, ya papa. Balobi, ningana na nino. Apoga goluga nini libera simba ye kote si
basangisaka badio ale 5 10 10 5 mama ale mama pesa sima chiba chiba papa be chuba yo quadra corra me mandanda mamburmange sala mama na pesa sima chiba ale mwana merani lega joniko mapa magonzi mopa walelaga yango yo mopa mela aya susua ya manzanza na mpata basalela yango banyawe amani manzanza na mpata basalela yango banyawe bagabeli bango na bongolo ce n'est pas possible ale mwana mama goteka na kwa Kebana mbonga minyato ezalaki 4 na palin 4 bana soso na made solia ko pimelinga sima yo tunakanga tango na goboya kominde gogolo nanando doko finiga yo banyoma wana puga nana donner le micho retourne sur soit puga te pona bogi pe bogi pe non mais bravo. Non, mais voyez ici la terre. C'est tout ça test à voir. Et dans ça test. Depuis il y a vraiment OK. Non ça test quoi. Au calé kamba. Oh vraiment bon. Invité quoi. Tchelanga biloko na ngai, tchelanga biloko na ngai biloko eza na kilelo oyo eleki na ba petit innocent na ba petit nani bango tout eleki ba plan ba collègue na mi ba osala musala c'est mona na miso bato yo osala ba président alobi hein Tutu Kaluji vena biso Tutu Kaluji vena biso kozangate mutu pena mutu apesanga nia mutu pena apenga ba nias zela eza tale pele ekimini ewe avec Kaluji c'est belle ekimi ekimi mais ewe ya avec Kaluji tal en plus il y a nuance ya avec Kaluji zela nzembo bakine ezaki nazali so na vandi sous publicité moi prémisse ba betara ya kala boy ya kala puissant prémisse ta ba 2004 wa 5 abeta ba niance mo wana etikala na tina nchiki na yembango ezali kwa nzimu siffler beto na mna ndo yemo mekimi tamso ya prémission ya moni ba wenge parce que c'est biga wenge ba interpréter Kaluji ba interpréter que toi mais c'est un bon azana ki no ba interpréter mingete n'habité BCBG par rapport à Yanine maison mère parce que nga la place sur que beta naza na vite parce que nga naza trop sitoshti wengeza trop sitoshi ba bien mais na kina beta place la place c'est bien na beta ka banjili ya basima la place ba place na faut beta ndi wengi parce que na beta ba place mo trop ville nemba mingi zouk na animateur en place on beta ndulo animateur moi je fais ça na beta mingi chacho je suis dans la douceur maintenant qu'on sortait vena Kaluji fois à prime so ba avec Kaluji azana ba nias moko muta réveiller ba obige vandia mo anima onde rumba nde buliso mwana classe abino mo linga fo nga sko animation ya Kaluji ndano bulisa momi azana ba nias mo non laisse bon ekimi megoya tellement pourquoi ba interpréter tellement c'est bon et c'est un peu difficile aussi à retenir tellement c'est bon vraiment c'est un peu ça ça tellement biloko bien que bien oui c'est difficile aussi peut-être neti aimba mwana petit na biso azana ipen petit ngobondi ya kinami kilimo na mère biso nani nani comment s'appelait ça son enfant son garçon nani mwana ma mère Bijou Sokoni bando bino bitondo bino je crois mwana boka mwana achasko nias mwana ekizo kimunga po aliko na mama vraiment n'habité donc c'est un peu ça mais vieux Kaluji côté animation côté mawa c'est un icône. Alors, pas faire rigola, tu as un prince d'Angola, tu as un pas faire rigola Congo, pas faire rigola Golbert. Pas faire rigola, c'est Kiriko.
animateur à côté bah générique à Séguébé mais comment t'as na Kimboka c'est Kirikou kozala golo to tika okumisa po abeti bien po nga tsuki na raté ba ofinga nga wa kumisa mais fait le pelo kutike ba yeba to tika okumisa po abeti bien to tia blague à part aux la gauloise elengi ba gaulois ba lelango fort et puis ça carton dans un milieu gaulois mais to tia musique siko na mutu alinga ani fana mutu te abando yo golo musique to kenda ba feti ba boatiti ngauna kenda lointe nga tambola ka apis nde na kati ça fait une année no bimate azwa ba pela libanda na sola na batu cri succès bata libanda wa bengwe je vais parler à Félix Oazé quoi abengwe je vais parler à faire ya ebite yo ebiete bomona na kate am kolono aza leader aye bien moté siko toye bango pa bata libanda wa mutu mo ya bena bengio la chanson là. Et ben je suis sous dans la communauté congolaise et sous en Angola et sous en Brazza. Baki ba beti bandole kuna. La communauté congolaise. Ba de matière kuno zo ba beti lo mo be. Animation sous les o ngana zalaki. Et ba animateur na binga dernier fils. Papa leki ya ba musicien. Parce que animation sous les o ngana zalaki. Mais na boaka te 4 minutes. Qu'est-ce que binga it? Kanga coin boué. Ngait bamanja bakane ya kunjila générana c'est moi Blaise Gana ba abe la ka ba blou na miki on c'est moi après c'est moi c'est mes cris aba boa sino nga boaka faire lo ba ngo ve na biso ki je salue encore que j'aime beaucoup na Aïssa na regeta petit nga Kirikou et passe à Pamba c'est moi passe à Pamba ko kadi ki beni passe à Pamba nga pesana ba vocal no orchestre ba vocal o isala pe boyoka na holoba pete vocal na bezo be bana na bezo be bana bandingo na ngate ba masala ngate na bezo be bana ba ngoti na bezo pe andi po no ke na ba vitesse belé mais joue ezanzamba osala ke batu ba yeba makambe belé mais ba créer batu bazo pe ayo eza o boa kité même tout ça boa kasi na bete dali solo ate o te na biso ke boîte noire c'est moi faire et moko tu na vandaka on a été na 2015 faire abi ba tu n'es pas papi mboma ton confrère ton collègue ton vieux ton ami nyonso ana que crini ya et plutôt anime mais ça ni tu regrettes chez toi abi nga regretta ka cri quoi et ba que a boîte on va passer à Pamba assisi ou te papi mboma katabi ba Nicodème na ba shikita bi non c'était pas moi. Bagolo ba ba mambele entre ngana ba finga kini kwa lomba finga bis. Mama ngana faire état binoté vous bien loté na bagolo ba bota million. Vous ne connaissez pas. La fanatique qui a artiste ba bango balingaka mingi. Mais quand animation pas Fali pour programme na ba crimo boy betao. Ebele. Fali. Ya ba animateur. Fali nda sala ba animateur ne bazana. Fali. Boloki. Ndokida. Nyozo na rachi ezara bien. Tukena eloko mo to bibale. Ale libera koko comme mon vita. Ale boloke loketo boloke les jambes. Banana boloke loketo. Ale libera koko comme mon vitamine tugananzoto. Libera koko comme mon vitamine tugananzoto. Falidika pe asota ba niveau nanana Patrick nanana boloke asu asu lo mo boloke bogi pe bele ba tango fort bogi ba feta ya mombe Goliana gomela feta ya mombe nani busol swa ya nani allez, allo, téléphone. Eutinalo. Bobengela nanana. Allez, lia na bola yuma Ona se pia lia na bola yuma Allez, agado salama kambo ya ralanti. Ya rala. Allez, ningi di. Ya rala ralanti. Dikapa sobuka loketo na ndenga ya ete kokota. Yara la ralanti. On peut alors connaître la force Fali. Ouais. On peut sans Fali non ni moi imbango.
Ça y est, non, hein, c'est dans la dernière animateur. Ah, bon, un orchestre, oui, Kinda. Allez, on nous suit partout. Pichuzo, la Igwe, il est aux États-Unis, c'est un ami et frère. Merci beaucoup pour tout le soutien. Merci à Godard Woulou, merci à William Bout, sans oublier Rodi Beyoko, merci à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Grand merci à toi, frérot. Merci également à Dieso, la Motomoko super bien avec Zola Production. Mais nous pensons aussi. Nous passons aussi aux Mokambo Bazilo. Mokambo. Et pas boss Alex. Toya. De Jubek. Mokambo. De Jubek. Franck Stéman, tout n'est-ce yo. Na lo bangwa, je mâche pas les mots. Na misu na ye. Venabiso David. Venabiso David, mon boss. Na venabiso nani. Olivier. Na ba tout ya pour être. Papa Alex, la maman Foura. Franck Stéman, ye bokitse Mokambo. Amamna lo batam soazora plateau. Bokitse Mokambo. Toya na. Toya pas de problème, tu vas dans la Kolwezi et puis Boulombachi grâce au DG Costa Itangu, grâce à DG Costa Itangu. Et pour les Costa Itangu, Costa Itangu vient à Bisso. Na lo ba mamba Alex. Merci na yoki. Ah nzamanga ni. Tu peux se ambote belé na Mokambo et puis DG Costa Itangu. Na machati Itangu bambote belé moto nzamba pesa nyonso. Apesa beauté, apesi bana kitoko, apesi mosa kitoko, apesi mbongo, apesi mituka, apesi mapango, nzamba apesa nyonso. Aroule la soupe nzambe lo côté. Merci beaucoup DG Costa Itangu. Et puis tu rebossa na té des Cosmoko comme on nzambe depuis Bruxelles. Merci aussi na bande ko to ba ngaka biso mais kiriku batu ba moni yo boya apparition de sali batu bien. Le 1er août ozoa sortie officielle et mondiale ya single na yo Tchango Soin. Et là, on est au salon major, on est dans la prestation. On va te revendre d'accord, tout le monde est sur YouTube partout. Est-ce que le clip est là déjà? Qu'est-ce qui va se passer? Chico Bolebe venant, solane. Na le artiste, tu sais Chico Bolebe fan d'ailleurs. Solane ngana est-ce ngana ko zo bon na poche mutu na bibi parce que mangambo et salama, c'est un vieux atindela nga photo jour mo be singa petit na salle musique. Atinga sko photo ba telimiye fali atelier kunyanga. Batema basala ezasui na TKM batelema fiche mo boye sala succès vena so ya tala latin ce que so na mutebi mama musique faut zana ba pe ba ko appuyer net yo usola na parce que jour en faut le repé salama mais no tala kana mi mais on a vu déjà l'essentiel par rapport ba ko studio ba betu clip kuba clip en des côté rate ba plateforme tu vois toutes ces choses là voilà. Donc, ingénieur John Messi, tout le Simbi Marambutu, il y a son, mais côté clip déjà réalisé. Donc, je vois un clip Mbaramoko. Très bien, félicitations. Je crois que Bande Gobaz est là. Comeback, il y a Kiriko avec ses singles Tchango Soin et le Gopé Sakombongo. Et le Gopé Sakombongo. Allez, yambi bébé. Totanda mabuta toyamba Chico Bolebe. Chou 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 chou. Chou 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 chou. Mobali yo. Le Gopé Sakombongo. Tchango. La chose qui te donne l'argent. Prends-en soin. Allez, la papa naban. Indi mobali alibala. Bazali boga ya kinkoli. Lembola. Playa Mades. Merci à toi, merci à Chico Bolebe, le patron de Bold Sound Sokoy, le patron également du label, Bold Sound Sokoy. Merci aussi à Jurès Mungu, le manager. Je pense aussi à Laetitia Kimbembi, Bambote Belé. Et merci aussi au patron Sarah Bolebe pour tous les soutiens. Yazamutomoko super bien. Sarah Bolebe, merci à NL Lokole Chulungu. Mais un message mo pas boss Chico Bolebe. Mikola caméra yango bandaka ozai. Depuis aucun moi pas sommeil. Appétit na perda na liaka ve Chico. Mwana mawa na mboke sengo Chico. Tout seul bébé. Mon kiki fait je ne veux plus monter.
Sur moi, son arbre qu'il a détourné. Au pays de merveilles, je pleure. Tout seul. Bolebe. Et mon bébé, moi pas sommeil. Depuis Okenda, nalia kave. Na verse, Miami swanke ma murioko bomisanga. Na misana kolia na bolebe. Nde naliaka na appétit. Appétit nyonso. Avana matana table. Nasokolaka nzoto ya chéri. Sikawa na komi propre. Natandi liboke na pandi. Yakae, oliae, biloko no yolingaka. Bolebe ya. Bon, ça comprend un message. Très bien. Merci. Merci beaucoup à toi. Tout le monde qui est vers la fin de notre émission. Merci de faire le choix. Prochainement, tu vas Pena. Équipe Nayo. Ouais. Tout ça, la grande Zalaka. Obligé. Le gars n'a pas force à Chico Bolebe. La vie est bana mai bazonga bana mai belé bakimaki babité. Ah bakimaki c'est bakimaki. Bakimaki t'es membre sérieux t'es mais le gars n'a pas la belle sur Chico Bolebe mambezo ils ont sérieux. Donc des années il y a les Libanais ça déjà on a 14 tout minimum naza boss Alex Samoka mama maman bazali Jube Gaza Batutu Baza, Vieux Olivier Aza, Boss David Aza, Batutu Bazali, K14 Koumina Azali, Cédric Matadi Azali. Donc, bango tupe malé bipé baosa, baozonga. Nakatia, yaji Mami Matsalon Azali, Ananiko Dena Joseline Anderson pe baza en ratia Paris. Bon tout baozongi là, Kirikou, papa na Neja, papa na sa petite fille Kasolo na ratia Paris, Kirikou angoyo. Très bien, Kireko, bon retour et surtout bonne chance pour le reste. Tout de suite, on va accompagner au Kakane, tout le monde va accompagner l'artiste. Yambo Nabiso, merci beaucoup Nayo, toi aussi c'est Nabiso. En tout cas, comment vous en avez fait beauté? Bah, la sina tangi dawa komba batu nanga soki na ko bosana, na bosanité, na bosana be bango te boss na ngai. Boss na ngai le boss silencieux Michel Okito. Michel Okito, le boss silencieux, aloba. Michel Okito, aloba, na poche. Le boss silencieux, lile. Jo marque, moi na poto ya tango. Chéri nanga na lingi yo, kolinga mweza $100. Tiango soin pena, ezande ya bino to. Chaya mo soin, ane o pena photo chaya mo soin. Donc, boss Michel Okito, le boss silencieux, na. Donc voilà, on est là. C'était donc votre artiste Kirikou qui était donc notre invité. Te surveiller parce que ça les comeback naé mais bateau de la paix, je crois que cette fois-ci qu'on disparaître les sous ou qu'on est marambouti na souka pour continuer sur ça. Moi si on belle bablo aba chinois té. Ah. Mapan, moi si on belle beso bozana e so ko défendre ende na ebeli ko kilwa. OK musique. Très bien. Tu me parles défendre toi mais toi. On a bien ngamo bilo aba chinois. Merci. Allez, c'est la fin de notre émission. Merci à l'artiste Kirikou. Merci aussi. Merci. Kirikou, aussi là, Fanda. Fandako, musicien. Allez, c'est la fin. Merci à vous, chers amis fidèles téléspectateurs, pour le moment accordé, bien sûr, à cette émission. Merci à vous tous, à nos partenaires également. Merci beaucoup. Si cette émission vous a fait du bien, merci au Cordon Merveille Mampouya. Merci aussi à RJ Oulabil. On se retrouve demain avec notre invité, mais avec un plaisir. Au revoir. Aigle, London, love you, see you soon. À Londres, au mois d'octobre, on va retourner le O2 Arena. Est-ce qu'il y a des Londoniens ici? Octobre à Londres, Bosson Baba ticket avion, na billet hôtel, na bilamba. Et salut tout le monde, c'est Fali Pops, Aigle. On vient de rajouter une nouvelle date pour vous à Londres. Donc, le samedi 24 octobre, on sera à Londres. Et la billetterie sera ouverte demain. Prenez vos billets, on fera la fête ensemble. Samedi le 24 octobre et dimanche le 25 octobre, back to back. 2 dates, 2 concerts. Mais 2 différents shows, on précise.
On est ensemble, Fali Poups. Fini le stress na kati ya États-Unis. Ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas ya bana Afrique. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo dongo. Kopa ya komweta pilipili. Pakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondwa madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayab, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, samba, lungwila, vitalo. Olingi retrouvaille yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. La beta nga moko azokata bato sentiment likolo beta nga kanda ntango nayoka bato wana non nasala yango tolobaki ya passion vous réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,